musala nyonso ezaka petite musala nyonso pe ezalaka mabete musala nyonso pe ezalaka malamu te mais musala nyonso eza musala tant so bana so basali mbeba okopesa bana toli mais okoboya bango te soko ozosala musala na yo sala yango na solo sala yango mpo bato bandima yo sala yango bato bapesa exemple etala kingandi asala musala ne malamu eza musala na biso tokoboya bana biso te nde soko bazoya tomoni bazoya boyeboye na bien kaka tobengi bango nyonso biteshi na musala bakangelaka moninga kanda te bolingana na kati na musala mais zonzi mpo na nga na mona yango eza malamu te pourquoi eza lokola oyebi moto antaba balambaka yango na basasana misuni yango ezala yango mo papa basi na motema moto tozalaki na ye atiki biso azonge pa tata yamba molimo na ye kobosana te misala na ye asalaki na se ya mokili oyo yango ezali nzela ya mama na ngai fongola matoi oyo kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15-20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15-20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bienvenue chez vous, c'est dans le cadre de l'émission La Bino Planète des acteurs. C'est l'émission pour côté la Bino artistes, comédiens, cinéastes, moko na siba muninga pour partager na bango ba bon moment de na lobaka na zalaka mingi mo keluki ba jeune baba bimilelo ba yo baso sala succès ba yo baso tika musala mais mo ngaka to zonga susu na ba kwa to na désert to zongi vraiment na oasis to ke ko jwa moi mai moke ya komela lelo eza vraiment plaisir depuis makambango banda et puis on a décidé ya koluka maman ça to bengi ndeti maman Mobutu to yoka papa Kabila le père donc likolo makasi ya des maman battu to benga maman na théâtre or bazara ba maman te bazara bana ya ba maman donc le na sengo na koko ya musala ya théâtre maman Koko Bipendo lutte contre la vieillesse maman Mavondo tout ça mbote maman mbote mwana ngai ya mwasi mama Bipendo ya na ngai moko enfin est-ce que bakobo belé wana nanu mama Bipendo Mavondo tout ça euta wapi ya liboso na pesi yo merci merci mingi mpona kotika nyonso lelo oyo koluka koko abana ebele ke lelo mama azala émission na yo eze sengo makasi apesi yo merci mingi za même konza pambola yo sona bandeko babengi biso balobi yambela biso efala luka penza wana na kota pena na bibliothèque na bango nyonso kende koluka bangambu nyonso kuna na kati okobisa ba fan no nini mango zaka na ba fan to kana sabino so boleki kamba mo ba fan ba obenga ti lelo yambela biso ma bipenda biso omoni po tosalaka musala oyo esepelisa bato ebele musala oyo tozosala eza musala moko
toedika bato ebele tozali kopakola couleur na Congo démocratique mikolo nyonso po te bato balala pongi te neti mikolo oyo mwana ngai ezala na personnel ozana nini na maboko kasi tosokoli kuna batie bateste biso oh là là tout ça osepeli te omoni na RTNC soki yo ye awa bato batali yo température après osokoli maboko no na savon bien yo moko mutu akolwana yo teke yo boye na boye sokola nano kasi ata osokola kuna pour désinfecter les sous par rapport on sait jamais malgré température kuna bimi nango 35 mais ça systématique kaka ezali ndenge mibeko bapesi biso mokonzi mboka na biso chef de l'état na biso papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo komoni ndenge azako komona pasi pona bana na ye azobisa biso topesa na suba mboto na maboko te tozala kadisa monde tozali 1 mètre tozala 1 mètre toujours oui tozala 1 mètre topesa na suba mi prêter hein soko yoki kozo kosola hotel boko na kati ya loboko na yawa na nini na loboko na good na yo soko yoki kozana rim kolongoli rim na mushwaro wana obwaki yango nyoso wana ezali pona ko batela biso to batelana yo bateli ngai mama na yo ngape na bateli yo parce que bokono ekoti na kati na mboka na biso Congo démocratique mais il y a des gens au bazo ignorer yango non oya za ko ignorer yango ye moko na ignorance na ye mais biso loko tobi ke bokono eza na kati ya Congo démocratique toza ko ka mibeko nyonso bakonzi bazali koloba mokonzi mboka pese biso état d'urgence na ya loba nento koko sala omoni bakangi Gombe ba tester batu nyonso lobe kozala côté mususu kozala côté mususu na yo pe na ndako siko ozali omibatela parce que le confinement c'est vraiment il faut vraiment respecter ce que maman ba ndeko mususu bazo loba déjà que non système à vaccin on a ba tester vaccin tout eso créer moi moké polémique hein voilà côté vaccin tozana na kona te pas na bakomi ba konzi ba biso tozo landa makamba mibeko ba konzi baza kopesa so ba pesi biso neto banda kolobela loko ba lobe ba pesi biso ngote mato lobela ngo za te to lobela ka ezali kaka na bandeko bokum dia ko sa ba vidéo non konza lobité ayata yo moko vraiment wana ezali bazali ba yini ya Congo démocratique parce que mboka na yo eza mboka na yo ba wana mnoko mboka bakoko baloba waja watangi na kwenu c'est-à-dire soko obini otali kwenu pa iwapi mboka na yo mboka no eza nini Congo démocratique nazomona donc okoko yina mboka na yo te monika mikomba lo babike bato bavana na banda ko biloko ndenge matakitalo est-ce que eza na sens ya biloko matatalo bon mutu azana kati na ndako azozwa mbongo te yesko masi biloko talo vera sukali ezaki na 500 francs et comme bala mona 2500 bon nanda kwa bongo kubima wapi na 2500 ozo mate tozo mi bon mabiso na biso 500 utendo so mama na passe pour baki 6 bon ndio comme na 6000 Kongo balokuto ngone bungi bada bayoki ke bomi bana batu ezali susu te na komela ngoli susu mutazate est-ce que ozo mona ta mutu azorenga na nzela na Kongo bolo susu to sikena ba pelouse na biso voilà. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui ont ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona pour éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi ko tosa mibeko. Voilà,
Mabi Pendo, ça Merci, moko Aya. ya ba icône ya théâtre. La groupe Nzoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un micro, qui ont un salon, qu'est-ce qui fait que on aura plus d'image à groupe salon au licolo, groupe Nzoi, il y a des théories qu'on a pensé. C'est dit à quoi, maman? Non, non. Groupe Nzoi, il y a un macasse. Exact, tu as un groupe mbele ka TRTNC. Tu as un groupe salongo, tu as un groupe Nzoi. Ok. Tu as un groupe Nzoi meli bosso, groupe salongo après. Pardon, groupe Nzoi et Kolanda. Donc ezaka batu moko wana bazana na Nzoi, batu moko wana bazape na soki to batu bakay congé ko tozana na l'état, batu akoto bakay musala bakay côté mususu. Siko soki ezande ngana to bateke bango mutu muninga alekeli mutu te ezande biso na biso bactérie na bactéries. OK. Ezande makasi no sikoyo ko sala musala ke to bandi mayo. OK. Et comme groupe ezawana te comme ezande bactéries. Ah, c'est pour bino ba bactéries on peut y avoir groupe Nzoi maman. Et ça biso na netka bilengo on peut ça biso na bakala ba quotidien et tout. Bo produire les sous ba film te ke kaka boye, botike batu kaka boye tout ça. Ezoye banate maman expliquer biso nano. Groupe Nzoi boko makana ba jour bo mo ça ba mpusa mtu na RTNC bo bo ma bino ngo. To bana biso ngo te ezali. Ça yo tika no musala théâtre. Te to tika musala moko te. Natika musala théâtre te. Groupe Nzoi ezoleka mais po moni lokola mikolo yo to ko sala makambo kaka ya ba coronavirus ko tibiso malade. Nde ba mso bazana ndako basi obatikeli bazo sala. Ozolanda ngote. Bactérie bazo sala ba action na kati ya télévision mama. Bazo sala bactérie groupe Nzoi bazo sala. Bactérie groupe salongo bazo sala. Po ezali musala ba engager biso na RTNC. Toza musala musutu. À part musala musutu ko bakisama, mais alboso ezali musala na ngai ya Nzoi comme actrice. Carte na ngai ba koma Estebi Pendo, actrice, il y a groupe Nzoi. En tout cas, elle est fière, il y a une actrice, comédienne Tilelo. Bien sûr. Pour ça, musala on a lingi mingi. Ma fille, eza musala yo boko libana nangai. Ngana tangsi bana nangai na radio télévision nationale congolaise. Ngana boko libana nangai awa na radio télévision nationale congolaise. Bakoli bango nyonso na radio télévision nationale congolaise. Donc nazaka très fier na kumisaka Nzambe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, moi, Maria, que merci pour faire ça. Ok? Yami Balé, producteur Nangal Bosso Azalaka, radio-télévision nationale congolaise. Pour ce qu'Alexandre a mis sur Batute, il y a un balate. Il y a un bangay. Ceux qui, pardon, ceux qui RTN soyote. Donc, na kumisaka musala nangai malamu, il na sala kango na bosembo, na ngati mtu abisala musala nangai. School ngati mtu abisala musala mama entre nous. Époque Nabino, Balobaki Bino, Bosalaki Moussa, Nabino comme Monsieur Edouard, oui. Mais Bandeko, Baye Stima Nabino, peut-être le ballon, Balandi, moi, Mokeli Kolo. Mais génération, il y a Kolanda Balobi, on est baby si Moussala, producteur, Bazal, sous Yamalongate, Moussala, et comme Bilinga, parvenu, Baye, Baye, Moussalo, et enfin on dit, les âmes Moussala, surtout maman, hein. On peut savoir maman théâtre kiloté, Namikolo, Oko Lobani. On appelle ça merci, ma fille. Oui, tu as un mboka moko munene. Mboka elingaka bato. Mboka sabotaka bato. Mutu ata sali kama malamu, puis alobela on ande moko amabe. OK. Vous comprenez ngai? C'est ça le Congo. Bana biso ba ina musala sikoyi. Bato sala musala malamu. Net po na biso. O balandi biso azebele. Ouais. Mindondo questionnement me repose en paix. Mindondo azako sala ba rôle nyonso tout. Mindondo azako sala rôle ya maman. Et puis kitoko makasi. Mindono bana ko imiter biso nyonso. Mindono azaza ko imiter Bipendo. Ha imiter Bolingo. Ha imiter Bomengo. Hein? Ha imiter Maman Zita. Vous comprendre? Le bazé belé. Tozana mbudi. Tozana risil. Tozana bana biso basi belé. Ko bazo landa biso balali biso na sema pona musala biso tozo sala. Na uto biso ke Mindono questionnement me repose en paix. Bana ko sala banda ko imiter biso nyonso tout. Ha imiter Bipendo. Ha imiter Maman Zita. Ha imiter Bomengo. Haimite Bolingo. Donc bango nyonso toza biso tozana toza belé. Mama Pembele azali. Mama Boka azali. Mama Zita azali. Donc tozana biso à part sengo jankendo osaka basuba kufa milimo wangu pe na boboto na papa sans souci nyonso wana eza musala na biso. Toko boya bana biso te. Nde soko bazoya tomoni bazoya boye na benkaka. Tobengi bango nyonso biteshi. Lata malam. Musala ozosala eza musala moko ya côté ya bato exactement collection nzoto na yo oteka nzoto teka nde mongongo na yo parce que so oteka nzoto na yo kwanga échantillon ateka basomba kango ti bakola kama mama la kisa
olingo pesa te oyo so fongoli oyo ke mutu atindiki ofongola sikoyo pesa oyo eza na kati ya sac moniki eza malamu te nde tokolembaka te kopesa bana biso ya basi toli meme bana mibali kolembaka te kopesa tokolembaka te kopesa bana biso toli meme bana biso ya mibali topesa bango kaka toli. Voilà. Alors nde ekomi boye na kalabi moto ya système produit bino production peut-être RTNC simbi époque yoko changer comme producteur baye makambo comme ebele siko na minto yo nzonzingi bino osala ba nzonzingi na kala po yo zaki na groupe nzo yime sans support pardon na groupe sala ngompo ndo okende la gisi déjà featuring wana biso na théâtre bien obeka ngo ba nzonzingi na ba to ça peut featuring na ba mangobo OK to saki musique matawana emata voilà nzonzingi siko nzonzingi alelo balobi pe yango pe tant mususu pe mto yoko masona bino pour na libanda ba yeba bino lisu makasi mais est-ce que maman bipendo na ba nzonzingi ozala te babanga koluka yo boye poza batata babanga koluka yo oboya ka ba invitation pour ba producteur ba rappeler ba nzonzingi ngote mama boya ka te mwana nga merci mingi pour nzonzingi te nzonzingi mama ezali malamu ma fille nzonzingi eza bien eza ko sala po bato musuba yeba asansa musala ngoto salaka mais nzonzingi pour na ngana mwana nga eza malamu te pourquoi parce que producteur akoya il faut tout nangai mama bipendu oza na tableau 5 tableaux ko sala sikoyo na kopesa yo combien hein ya ko yamba moko boyo mama na kopesa $100 o sala ngabata bamba be ngaba soki ba depuis ce premier épisode bamba ko ya 5 épisodes 5 tableaux na ko sala na ezali ko l'épisode 5 asali so musala ebele et comme épisode volume pardon merci volume 1 volume 2 volume 3 wana ozo changer babilamba talanga nena lataka mama super mama ma fille lelo pour côté ya forme wemba loba Esther forme ne tombera jamais forme ko tombete mais si ko ngala ba forme na lata yo pesa $100 toka noter te faut tout la ngaille comme ça comme ngabito faut pesa ngata mswata 3000 mais bien sûr wana ba cacher ba pesa wana même pas ba cacher ba pesa na ba film bongo ba film te nga zabi pendu nga zabi pendu hein là où tu es là nga sando pona sado ba épisode 5 4 il est quoi na poto ateki yango avwami ayeko même ça c'est la même chose haya wa tongi ba immeuble bipendu za toujours makolo ça ne va pas non bango nde bato bakomisa biso tozanga ba bitu c'est bato wana po bateka biso bateka batako yibango butu eloba papa Franco qui se doit me reposer un peu na zo mba botie misepi bo copier alors donc na ko linga nde wana te na linga nga ba zonzingi te na linga ka test ko mona ngai on peut ba producteur des qui peut-être aux autres déplorer traitement ba producteur parce que tant comme siko que ba collègue na bino bongo ça c'était manzondi ndeti ngai exemple maman mo pepe na bi mama bi pendo ngana sa film na nga yo ebi musala ngo comme nango déjà ko marché mabe mais pour œuvre culture ku faté tanga mo poa ba collègue ba sala ba benga côté ba benga wana tanga mo poa nezelo ko mususu po na bi na bi keza musala na ngai na ba tapwa yo kanga iza musala na ngai eza ndingo lubi ba benga mama zalaka aza trop dur or que aborder nga tout d'abord d'accord ayo yenga na boy on dit kamba tsenga ka dina corona obenga kinga voilà obenga na téléphone na mbaki yote très bien est-ce que na tuna que c'est la part de que c'est quoi non jamais malo c'est ma bi pendu oui en personne moi na saline oh maman na yo na peso réponse tout de suite hein c'est quoi yo to ça l'émission mais baba encore aborder ngai yaka aborder ngai so ko aborder ngai so to yokanité to za bénémité to tikali kaka mwana na mama na ye mais soki on dit la sala musa net na zo sala boy OK hein to sala boy la sangi yoni l'autre oh là là en tout cas il y a beaucoup de fans aussi hein ba maman mikolo ba jeune ba papa ba tela autant ba ba amike ba lo ba mais na rolo so ba beti mama beta place so ero simba mama square mona ba commentaire boy yamba epe ko asara te kuna puna asara te kuna puna nini or c'est aussi na bande ko ba comment ba film mikolo lo wa YouTube ngo ekomi na ba actualité ba benga rapeta musu mama. Ça bien parce que nous on a besoin de mon ango ya image est-ce que image à maman make-up donc ngala ile officier na plateau non iba na te c'est trouver la jeune fille na plateau en fait voilà alors
comment on analyse na yo na ba maman ou ba sala ba groupe à théâtre. Ngambo na zana groupe à théâtre, groupe la sagesse. Elle est en RTNC de développement. Ngala monique maman linga asali groupe à théâtre. Amela ngame abenga mère. Yako joueur, ngatuni wapi. La salongo. Te. La salle groupe à théâtre. Yako chapwa. Groupe Toli. Groupe Toli. Ozoka. Yako chapwa. Oh, mais wana ya biso mon côté. Na ye na tie quoi. Vous comprendre? OK. Ah. Pour na bi ke soki lelo ba moni alinga ba moni bipendu ba moni nzita ba moni dukumu na biso zomata. OK. OK yaya. Bolingo tika te hein. Pardon? Boutique la vagin temps. Non, wana loin de là. Loin de là. Yo za mwana nanga toza na plateau. Tu es ma fille, moi je suis ta mère. Yo sala ndenge pote okoka. Okoka penga. Ngai na do sala yanga. Ah, pour na ko tika tant que j'ai ma fille et non jamais. Est-ce qu'on a musala on a comprendre que ça musala pena avec amour, bolingo moko bolingaka yango penza. Est-ce que moi na yo pe a roko ça musala théâtre. Toi tu as ça déjà musala théâtre. Dako boya ponani. Abotami na makila ya théâtre. So le loi lui ya sala théâtre. Ngana ko boya ta. Eloko ezali wana nde alinga yango. OK. Mais na kati na bana ngai set na zana bango. Kaka ondeko ya ya mwasi qui dit misenga nde mutu azaka journaliste. Il y a théâtre azaka trop timide. Abi wa ko sala théâtre te. Yé asala ne journalisme na ye. Wana c'est une belle batikali mutu azana za cameraman na zana monteur. Donc baza toujours na presse. Na presse oui. Donc nako boya te ataba koko na ngai o bali musala ngana ko boya te za musala koko na bango asala. Donc il faut ba tomba sur moi bipendu kombo bipendu ezaka toujours ezalaka nango ka ndenge ezala. Par rapport à ma fonde. Mais comment donc? Exploiter le nzamba pesa. Alors lelo ba association ya groupe ya théâtre comme trop au moni boye ANTPC au moni boye vivant. Orte wana ya biso ngwana. Mais vous arrêtez la réunion. Tena zala kanangai. Ah maman. La soki batini message so na zala musala tena zala kananga. So na zate mutulanga moko azali akoyiko sanga makamba lobi. Est-ce que soki mutu aboy groupe eza pona bino. Eza pona bulamu na bino. Vous comprenez? Eza pona bulamu na bino. Eza ne makamone bangana kata groupe. Bakupesa wabito sali bonete siko mboka na biso eza na passe. Mboka na biso eza na virus banguna bakote biso na kati ya malade ya mabe na kati ya mboka na biso. So tozo sala na président na biso masuma lobi tokutana boye pona tosala boye. Bongo boye kokende. Non, oko boye ti foke ne poeka malbani ba bisi poto sala yango. Parce que tozali poto aider mboka. Toza poto sala poto za mboka mususu te mwana ngai ma fille. Toza na mboka mususu toza kana RDC ile kwa makasi. Soko ke pas battre mais ndako na bino atabala linzala mama na mbi batembele ya mai ote okotonda mbala moko mais soko pas battre ba kopemelo batembele wana on peut sauter parce que à part ANTP sur dozalaka il y a une association de femmes pebini ngana yeba ka mama bipena en tout cas association ba nyonso ba ko zanga même mama bipena ko zanga te association ni wana ba fa afar mga ba intéressant ngaite oh bien sûr so ba intéressant ngai na wo ko ne pona zali mama. D'accord. Eza ba mikolo ebe eza ba mikene. Eza ba maman Marie-Hélène Bazali, ba maman Chako Bazali, ba Isil Pechanga Bazali, en tout cas ba comédienne nyonso. Oyo basi. Ngaba intéressant ngaite na biango ti. Oh là là. Tamu suna yoka kango. Tamu suna mona kango. Mais Bible mama bipendu to ipo to eleko tozala ngo boye, tsala ngo boye. Non. En tout cas, tamu susu présence na ngai. Oyebi kozala baninga esika moko eza bien. Mais kozapa moninga tamu sona mutu ala soka azali présence na ye. Eko gêner biso na bité hein. C'est m'engage que moi-même. Nabike tamu susu babisanga na mona mutu moko te waza président na kati ya makambo yo uto loba wana. Ayebo yabisinga ke mama tozana kama jamais mutu moko yabisanga ite. Oh là là. Donc ngai nazali ko la oyebi mutu antaba. Balamba kango na ça misuni te yango za yango mo papa mama so sekonde ti bango lelo ba bengi yo ba association yango ya mama ba bengi yo mama ya ko bakisana un Pierre malgré to bandaki déjà non ça m'a pété asa bana na ngai tam so bana so basali mbeba ko pesa bana toli mais ko boya bango te yoki mama azali po abenga kabana bana baye pa mama Nous sommes pas maman, maman ko bengana bana, maman ko bengana bana te, kamo ke zana ngote. Eza musala moko to sala na bana na ba mama, to zakana musala moko to sala à théâtre.
siko bato nini yokutaka na groupe Nzoi moni cité ba papa Nsakala nakutaki papa Nsakala na groupe Nzoi nakutaki Mambri Koko que son âme repose en paix nakutaki Ntengu que son âme repose en paix nakutaki Monsabu azana poto nakutaki Koko Janzombo azana poto nakutaki na nususu Mavila azana Luanda nde batokutaki papa Nsakala natangi ye oui déjà voilà nde batokutaki na Nzoi après biso toye na ngai na maman Nzita tant toye maman Nzita après sans souci baye Kimbaseka ye mama boka baye koya basuke baye koya mayumbu mama pembele oui nakotaki mama pembele pe na groupe Nzoi donc to sangani to sali groupe la biso comme na Nzoi soit bango à l'époque on est suisse salon on a c'est pas polémique bien en calais et ça la moi bien ah maman Nzoi soit bango on va rivalité à la parole comme on est bien au Nzoi soit bango petit film kuna ya petit film mais lelo changea et comment yé alinga muninga bala muninga yé donc bako soit na artiste tete bisone tozaboye ezala groupe Nzoi ya lekio na mbongo ya lekio salongo to beta masolo wana te masolo na yeli bisote biso zaki na bolingo biso zaki ngai soki exemple le tona section moke so moni mobali mosusu aye mère nalinga kayo o na bolinga bien merci o mona ko so masanga to komela adeli biso to meli abiso mo transport o basa mère nani siko ngabi bela bana za ba go boy o ko linga bango to linga kanga so ko linga yaka na mwasi na yo mobali nga pa linga mwasi na yo to sala couple moko ya wana mutu wako serika mulinga te eleki na ngoko le bebisa bato ba jeune ba bebisa couple ba suna libanda po théâtre on cible les asu ba diffusion na kini te comme libanda ba mibali ba komeluka basi ya bato ba ya basi ba komeluka mibali ya bato ngai nayoki po na soko na mbike nayoki te mabe nayoka kana ngai mais na mona boye penza mutu abebisi libala na ye obie ya libanda obie bana nga basi bibana nga mibali hate bolingo eza lango na suka te l'amour est une poisson de la mer akolinga na bango mais akusale de mon côté okolinga surtout ba comprendre bien te tane to na sans souci sans souci azako ibangani na zako jouer Koko Janzombo abi ngani na zako jouer abi bipendo alinga beta ngai coup de tête ye moko asa sopani déjà olero Rolanda omoni ke sala couple moko kitoko makasi ti bato banoko bato zala bana na sans souci hata yo moko musala moko ngai musala wana to sali nzonzi to zimbo na biso to kabolia kele sabana na ye bongo esimba te bozamo sambalite parce que bato baloba eko lero na zamba na na scène so to sisi la scène la tine la tibo yeska azonko benga ngai mère luende akubanda neni munoko kilo to zai na respect mutuel abisko azongi mère donc à cause de la tamugeti non ils la père moi peut-être on dit tiboy comment même sous boza bozo jouer rôle principal bo jouer bino balé en amour et tout faut là que ça pena batike bokota ki makasi mais après scène bo skala bino maboy ndenga solo non wana réalisateur tozali na papa moko papa Chitengisana soko sele ngonde wana te alongolo na rôle po faut la kisake moto yo aza mobali nanga il faut l'accepter parce que rôle à liboma il faut donc pour un réalisateur faut ça la ndenge ya lingi mais buzo bano so ko mitika wana yo wana réalisateur c'est pour na yesale musala ne wana ebi makitoko un point très abattre le maboko dans l'époque la personne qui peut quand même que bi nani boza moi ça nani bona vie réelle na ndenga te ah oui ou biso te ça buzo bana te biso babala na far mariage 3 mariage bazo bana na bango na kata groupe mama Chako babala na Kimaseke alors babala peut pesi mongo pa mama Chako na Kimaseke bolingo na ndenga solo mais oui mais siko yo ezate ke ozala o betanga mataboye après ce que tu dis c'est bango tulango on a beti komba beaucoup de gifle respecter les femmes yo binalo tendenga de kande yaka mais on banga ya lelo banga na le président boye président tamsusa kokyo ça qui naza suba rôle te on na choite fona pesa kaka nini osala nzoto parce que comme bongo tike non ba pesa rôle o pesa nzoto ça l'échange na nzoto na yo na musala musala yo yebi musala yo zala ona moto ye président moto pesa ki musala apesa ki musala ta
yende mutu ayi koluka musala soko na ayi koluka musala il faut ozala très dur soko kakende omoni makambo wana nde bamama bakomi ba groupe ebele bamama mpe basala ba groupe na bango boso wana za mama na za na groupe na bala kozo mwana mbala za ko comme mbala ngai na minto pe koma déjà non tika mwana tika ça ce sont les ondits. OK ce sont les ondits ngana ko ndi mango te na bato ba bebisa bino mama misalo wana bango presté kasi bino wasal bokina sur presté beaucoup maka bafani mpe bana poste ya mama peke na mabi pende pe na scène penta boye po pesa biso live scène ezali nango musiko moni mikolo pe tozali na ndenge malade kote biso na kati ya mboka na biso boye yaya okeno sala scène epai wapi atete aussi ici malade ici na mboka na biso tokende kosala po baproducteur babesa bato mambongo ya malo mama est-ce que ozobeka théâtre eza mosala moko apasi kosekisa moto eza moko baza kobenga na ta mosu babenga na campus babenga na ngaliem babenga biso babenga biso mabi pendu haya to moto azomona te aza malade ya misu alinga mona ngai amona ngana mungongo na ye bana tobosala ngo tsono lobika mbote na bino mama na bana ye ozo comprendre eloko andingwa na pour que nous bebisango je sais pas ma fille te gana ekoko sa matam kolomo côté et puis sur la zone seka na télévision sur na za na babala bo na zo yo po zo nena ko tala yo na banzo tro ezaye bi ezaye te Maman Esther. Ya. Wana ma bipendu ta komboka ya scène. Te bipendu za no propre. OK. Comment nga ezali bipendu Esther Mutebwa. OK. Mère bip mwana leo. De ya scène yango liboke banga kamoto te. Wana ya scène yango wana. Mais bipendu za no propre. Esther eza no propre. Prénom nanga Mutebwa za comme papa na biso. Est-ce que déjà arrivé pour regretter pourquoi ça comme ça là? Na moment circonstance moi il y avait ça qui ngapina na legisi misala nyonso kaka bata on nyonso ke nango pour rien. Non. Ponga na badaki on a classe. Na biki na kusuka boy. Na zo regretter. D'ailleurs, le commissaire le naza icône, nga balati ngai héros. Naza héros national. Il y a Congo démocratique. Naza ambassadrice pour la paix. Balami balé. So na toki na ndako oye brisque so toki na ndako tala ba maplom na bi diplôme ba maplom na ba médaille de na resle par la sangero prenez wana ezaki période ya papa président na biso ya kala papa Joseph Kabila Kabang to toki on boko ya papa Obemina Kazati président ya Assemblée nationale. Autour de la télévision sur 1900, quand il y a 5 ans, c'est quoi? Tout le temps, papa de Tumba, qui son nom de cause. Mais parmi Bassi, na RTNC, tous les 10 directeurs, Yangai, on a radio télévision nationale congolaise. On veut que Mbanoana Baero. Mais moi, c'est Azra Kamoko, mère bip moi na Léo. Voilà. Là, on a ça Kanzambe Langai, moi na Maria, pas Tombolanga du Sumakasi, fait ça en fier. On a fait appui au sein de l'État. Parce que ça, batebele balobaki non, musa na bino l'été tira bino maboko te, bo se retrouvera te l'été pesa bino mu Congo. Oko lobani na bandeko balobaka. L'État futanga chaque mois. Oh, kayo. Mais wa comédien balobi ke musa l'été qui pa bino te ministère kutula la pour. Te lenga l'État pona minito l'État langa radio télévision nationale congolaise. Afutanga chaque mois. Papa Ernest Abibi Pendo Azali agent ya RTNC. Chaque mois, nous avons un salaire. Et puis, nous avons un chef de service. Il faut savoir, nous avons un comédien. Non, ce n'est pas le bien de Guanati. C'est pour Nangaï. Pour Nangaï, l'État Nangaï a des radio-télévision nationale congolaise. Parce que nous avons chaque mois. Vous tournez. Vous tournez, nous avons un bon. Qu'est-ce que c'est ça? Nous avons un RTNC. Nous avons un besoin de Nangaï. Nous avons comédienne. Nazali productrice natanga na ICA. Natanga ko produire émission. Natanga toujours na ICA. Natanga ko animer émission. Toujours na ICA. Natanga ko réaliser émission. Toujours na ICA. Natanga ko réaliser journal on a salaka mardi na jeudi réalisatrice il y a info il y a langue nationale, la direction langue nationale. Kiswahili, Chiluba, Kikongo, na Lingala. Yokingai. Kotea msala bazoba makambo nyonso mama bimisia. Ete ya rabatu msute ou ngai na yaka kosala ba G na RTN7. Ngande na ila musala. Na ona lataka toujours mayo ke na ye musala.
mosala nzambe apesanga nzambe apesanga abutanga comédienne donc akomisanga na ndenge naza kosenga nazala akomisanga telu naza comédienne ti lelo donc naza très fier salo ayepe pa na mama na poso pesanga moke makanisi peut-être nasala congolais nyonso cette film non sala nasala congolais nyonso ayo oyo exemple la bosse ezapa na yo moko yo benga to sala émission est-ce que les royo omoni to zabiso mbale to mbato bonya na bengi moto ya plateau ya na bengi moto oyo avant ça bato na kit po na vanda wala ndenda na vandi boy abenga bango bata décor na bengi bato décor ya radio télévision nationale congolaise mais ko vandi sanga na kit ba vandi siyo ka vandi singai na bengi réalisateur ya radio télévision nationale congolaise papa Rémi omona ndinga zo la papa cameraman salaboy zoaboy salaboy nyonso wana eza mosala ya donc soki nayebaki yango te ndenge oyeboyeka tolio tolumba abo bon esili mwana bendana mais omoni ke nvandi so omoni ke naza ikona mosala yango nalakisi yo ke tosala boye tosala po eza mosala na yo lelo soko émission eleki kitoko okozwa babetu mababia tokosali mosala kitoko na mama bipendo donc eza mosala eza motu moko te mama bipendo e mama ya kolala kolamuka mona ta musunde ko boye trango eza tellement molai to ba pèlerin mama mindondo atiki biso mama nani atiki biso papa nani atiki biso yo moko loba nini eza nzela na biso nyonso ezobangisa te eza nzela na biso nyonso mafi tobotami ya moto abotami na mokolo na ye tozokota na biso moto akitaka na re na ye te yo kokende kota re yo ovandaka te okuvanda wapi so tozokele masina so ovanda na Saint Thérèse okita wapi okita na kwela yo mais alors donc nde toyeboye toza biso toza na sa drapeau eza liko toza na biso moto soki akomi na re na ye asali nini akiti eza liko mpe liwa ndenge esalaka e soki nzambe aloke bipene mpe mikono ekoki na mokili osala nini oyo epa na ngai nga mpe nakei nakobanga te mpo motu nyonso tu akoleka na liwa moto akobanga liwa aza te donc tobanga yango te tobike nzambe mokonzi abatelaka biso mokolo ekoya tomibongisa nde tozala propre ya motu yango wana koboma motu te koyiba te kosala moninga mabe te kozala motema mabe mpe te na moninga soki lelo obwakeli moninga maladi yebaki nzambe wana aza kotala yo soro ni kozala ndenge soki toru na yo pokolo bato wana azali patini bato ke bazala malamu yo soki oyenda mosala mpo obebisa bato okobokela balingi maladi olukela bato baproblème epa mokonzi okosala makambo epa mokonzi mpo mokonzi amoni motu wana mabe meyebake moto apesa moto asala motu wana azali kombo na ye kolo yesu masiya mwana na maria toza na semaine sainte ma fille fo batekala mingi dimanche ezali pasika toliaki tosali eyenga mandalala tozalaki na kati ya bandako tokolia mpe pasika na kati ya bandako mpo na nini mpona madali ekoti biso na kati ya mboka na biso Congo démocratique apparemment ils ont interpellé bato mosusu te mpo mabe eza toujours kisongisongi surtout na monde na bino kutu chance époque na bino boleka na limemi ya nyonso otangi bakomba bato ebele mais komi ya bandeko bano baye na nsima na bino nde matoi mwa moke likolo nga naleki yeye kuna alekiki ngandi orgueil hypocrisie bazosekana na miso ya bato menase na se aboyi producteur abenga ye babenga kaka ye moko tout ça ma fille ya na utuko biso ke sala moninga ndenge yo lingi basalela yo po likambo yo lingi basalela yo te kosala yango mpe epai ya moninga te mais soki yo sala yango epai ya moninga omoni ke eza malamu etour na yo kozala ndenge nini ebisoro na yo na utuko biso ke sala motu babende yo lingi mais moto asala motu wana azali likolo azotala yo tango Kaina abomaki ndeko na ye Abel obi makambo zamba ayebisaki ye ya monike moto azate moto amoni yete mais moto amonaki asangini azalaki likolo mama koswetaka te ne ozala mosala na ye boye moto nyonso pesa ye mbote so moto alinga pesa ozwa mbote na ye tika ye mais ezala malamu na moto linga moninga na mosala na yo linga mosala na yo koyina moninga te kotongo pete koyina pete poso kotongi oyini eza mabe bakoyina pe yo bakotonga pe yo etour na yo ekozala ndenge nini c'est ça le problème yango wana osala mosala na bino
amotema na bosawa motema bosawa moni moninga balinga muso balinga sa ba remarque bazalaka te hein moni so sali remarque atomboki mitika ye kwebisa ye te tika ye boso kwebisi ye amoni lokolo ko ennemi na ye tika ye ya ebinyonso mais moto baka nyonso na mokili azate to bakisana 1 plus moto baka nyonso azate il faut 1 plus et bakisama parce que mosapi moko sokola kelongi te kaka loboko mobimbo yo ndeko sokola elongi mobimba. Voilà, merci beaucoup ma Pendo. Merci. Nous allons répondre à la question d'Abisso. Mot de la fin pour na mokolo lelo pour l'émission na bande de sur balandi au travers etando ikie. Baka nebili bata attention baka etando ikie. Etando ikie. Bande ko balandi biso kokolo bala bango nini. Na ndengo lobi na ngai ile basuka pona lelo. Le so na ngai pona lelo na pession merci mingi. Nzambe mokonzi apambola yo. Et c'est tout ça la semaine sainte. Au dimanche, Christ m'a dit après 3 jours, Azako c'est quoi? Et on a dit que les racos c'est quoi? À ce que peut nous makamuna nyonso. Amen. À ce qu'on a les balles yo. Amen. À ce qu'on a banana yo. À ce qu'on a musala na yo. À ce qu'on a nyonso ya yo na famille na yo. Merci beaucoup. Na sepeli mingi na ndengo za kozobana basi na musala kuyi. Et c'est pour ça la promotion ya bana basi. Na kopesa tori na bana nga basi na bana nga mibali. Musala nyonso ezaka petete. Musala nyonso peza la kama bete, musala nyonso peza kama malamu te. Mais musala nyonso za musala. OK. Soko zo sala musala na yo, salango na solo. Salango po batu bandi mayo. Salango batu ba pesa exemple que tala kingandi asala musala ne malamu. Na musala bakangeleka moninga kanda te bolingana na katela musala po eza musala mutu mokte ezali lokola bolingo bozala bolingo wa fourmi azaka moni eloko moko ekwei atelemi atimi na munoko na ye moninga apesi moninga o musu ayi apesi moninga o musu ayi apesi moninga nde bolingo wa fourmi yango wana bolingana ya misato mboka na biso eza na bokono makasi bokono wana ebimia epa na biso te koteli biso biso tozwi message oyo mokonzi mboka na biso alobaki na biso que bo tata alingaka bana na ye abito vendre sika moko oyo akosala musala nda bibake ne musala na ye soko za musala te vendre sika moko kopesa na mbote na maboko te koyamba na susu ba besi te ya matama pete kotala susu mbote ezala kaka boye topesa ni mbote kaka boye kokoso toujours forme na forme mango koto toujours comportement na comportement na musika tozala 1 mètre parce que so ya moninga so zoloba ezo na nzoto te toza propre pe lisusu nzambe ya kopambula mboko na biso Congo démocratique pezali mboko yepi nzambe mboko etondi na bolingo mboko etondi na boboto ezali mboko ya Congo démocratique nini elekela virus Yesu azali kolo tobike tokolonga yo jeudi il faut bimisele mistolonga merci voilà et ça leur plaisir à trop ya koya kapenda boloto ozima yo désert au kitisi mutema tant tout monde a maman boyer ba koko boyer ça leur plaisir j'espère que elle a été claire à conseiller à l'obéli Amérique orientée ou à Rozoa tozui ou à Rozoa peut-être au bomba pour Rozoa on ka pour ya une ça c'est important le roi dictionnaire donc le aussi phrase mot signification le robot le Rozoa tant monsieur le robot que la Père quitte nos esprits nzamba batela mboka na biso totambola na kobanga nzambe merci d'avoir assisté comédien nyonso bozala na bolingo botosa et puis na moment on a posa koyeba ke bozala rapé bo sensibilité ba fanatique na bino par rapport à makambo ezala kate mobala mutalinga kikingani ezala kate ke ya bota kinana nya simba kinana na kangisa kinana nema saki we non bozala ini bo sensibiliser bande ba fanatique na bino po ba yokela rande bino malade ezali basala boye il faut pas arrêter il faut continuer parce qu'il y a des gens là yoki bien telo ba yoki bien telo monde que yo mutalinga mingi au petit message et qui est normal. Je vous aime beaucoup, restez toujours branchés dans ma programme Nabiso. J'espère que vous allez décider. Je remercie la grande équipe technique Nzamba Sungabiso, que la terre quitte nos esprits, toujours et que Dieu bénisse le Congo. Bye bye. Bye.